ingeta yenge kieno mbote na biso nyonso epai ya tozwami kolanda manaka bobo mesano ya poso nyonso te bongo ya lomingo nyonso topesi bayenge kieno na bana ya fumu kimbangu baindo epai nyonso ezwami biso kolandela mateya tupe malendisi tupe bongo gravation ya mokolo ya lelo bobo mesano ya bino Tata Ngunza na kati bo Tata Ngunza TV nde topusanaka pene na bino na nzela ya kotalisa oyo elingi tata mokeli elingi nzambe na nzela fumu kimbangu wapi oyo na bimbebo ya bangunza maloba euti esiki euteleli nde bongo bazosalela kaka baminoko na biso batindami bakobi etinda ya fumu kimbangu wapi ye bongo babundaki makasi mpona kopesa pole kati libota ya baindo nde bongo lokola na mosuni eza determiné nde bongo nsuni ekozonga na nengwa mabele po etumba susu etikala bazwami na nsuni pe bongo na molimo ebami kokeleli na makokimba bango ebakoyaka bongo kopesa manaka to programme ya mokona mokolo po na lobiko ya loposo moindo mobimba nde bongo bayenge na biso banso pe bongo lokumu na tataki ya likolo na se wapi iye motindami na biso fumu kimbangu pe bongo balongo bakoko babiso balingaki baboti batata pe bamama na biso po biso bongo pe tobotama pe na ileko pe na ngonga na biso tosape bongo kokoba kubota kaka bongo baindo pamba te loposo moindo ebunga te bomesano ye bongo mokili eza kokontinue jusqu'à l'éternité ye mokili eza na mokolo te kosuka pe mokili moko te nanu esuka matondo mingi nde bongo toye bongo kopesa biyano na mituni tunaki bandeko babiso nde bongo wapi ye biso kati na religion africaine vutuka fumu kimbangu toza bongo kolika kolakisa munene ya fumu kimbangu pe baepekiselo oyo ezalaka na bapeuple nyonso esoki peuple ayani epekiselo te e akozanga koyeba bongo koyamba bolamu na ye nde na bongo toza bongo koya pene babino mokona mokolo ekotalisa bino bandeko baindo na biteni biso bozwami na nkota iye bozoloka ya malonga ya kiboyindo po banso tozwa connaissance etopelisa mwinda ya lobiko na biso matondo mikasi lelo nini tokoloba par rapport ya mituna iye bandeko batunaki biso na lolenge iye komelaki biso lelo bongo tokolobela mpona nini tokoki te kosambela Yesu Masiya pe bongo bonzambe ya bapaya biso baindo eza bongo motuna oyo etunamaki Tata Ngunza olobaka mingi tosambela baindo te po tosambela bonzambe bapaya te biso baindo mpona nini pe bonzambe bapaya mpona nini ingeta mpona nini tokoki te kosambela Yesu Masiya pe bongo biemba bapaya biso baindo nde bongo motuna wana etunamaki na moko ya ndeko moindo pe bongo toli kopesa biyano ena ingeta toyaka kolobela bino mbeba kokoso oyo ekotaki na te na biso baindo soki colonisateur ayaki te Diego Cao ayaki te na 1482 soki adécouvert la mbouchi du fleuve Congo te mbe lelo bozali pa bolandela biso a grande majorité mbe boza ba christianisé te parce que grâce ya Diego Cao nzambe ya bambwa donc Diego Cao donc Cao mbwa donc nzambe ya bambwa soki ayaki te donc mbe baindo bayebaki Yesu te na Bible te donc par incident par libaku la nature sali qui a découvert en bouche du fleuve Congo
nde esali ete bongo Diego Kao nde ayaki lokola porte efungwamaki po occidentaux atteindre biso la sien royaume Congo. Donc eza ekoteleli ya christianisme nde komonanga tokotaka mingi tolobelaka mingi christianisme pamba te soki lelo bachristianize baza na mabela baindo na Nigeria omati Afrique nyonso grâce ya Congo po yo tokotisaki christianisme po yo tondimaki bible nde esaliki e bazwi porte d'entrée na bango batamboli lupango nyonso ya fumuki mbangu afilika continue afumuki mbangu baindo bana fumuki mbangu moni nde bongo twana responsabilité réelle ya ko décoloniser ya ko déchristianiser peuple noir po mutuana e ayaki ko kango singa na kinga na maboko na makolo et po atika yo éternel ayebaki ke oko révolter un jour peuple mot atika la kana occupation éternelle atelemaka kaka c'est pour un temps mais po atika la yo oza éternellement esclave et il faut avoir moral na yo mental na yo yango na atika la yo spiritualité na ye bonzambe na atika yo bible comment atika yo bible abiki omikangisi singa yo moko et bokokosa na bino bokozala ba pasteur noir oyo bakocontinue œuvre na ye colonisateur yango lelo boza kolimenter christianisme na participation na yo kaka physique na église ya déjà kolukela baindo passe parce que ozoko koalimenter colonisateur na système na ye oyo eza primordial oyo eza moboko ya système na ye mental na yo yekangama okozanga force spirituelle oyo eza comme vibration po nyonso ezwa vie kati na yo comportement na yo eza influence même na religion na yo façon ya koloba na yo eza influence na religion na yo façon ya biyema na yo eza influence na religion donc nyonso lokola oza na religion étrangère et nyonso yo kosala ekozala influencer na religion na yo yango moni à moitié ni tolati religion chrétienne ikote ezokipe te ebamoto bakolo nango parce que bato bakanisaka catholique aza lokola libanda christianisme te ye naza papa ba religion nyonso ezobelela Yesu ye wana bota bi wana Maria mutabota ye nefu mwa pina Maria ayoka pasi ye wana donc aza lokola mama boti ba binzambi nyonso ya mokili mobimba ozo bilaka komba Yesu omoni e ba moto ba pédophile bazali ndakisa te na nunda na kozala na bango na omoni donc et tosala makasi na lolenge nyonso yozio kasango oyo mais aux autres résistance pour un fanatique aveugle pour un sentiment aveugle tu éviter le bikoni ezaka automatique ezalaka te peuple juif anyokwama na bandeko na ye à cause ya refus ya bonzambe na ye à cause ya kopesa mokolo ba principe spirituel na bango à cause ya désobéissance na bango et ba nyokwama na bandeko na bango Europe jusqu'à ce que bazongelaka bonzambe na bango pe baza ko concevoir amour et yango le ba comme état d'Israël au bazana lelo donc tozokota koloba ete tokoki te biso baindo kosambela Yesu pona nini ngai te ye moko Yesu na kozala na ye à se faire définir mission oye ayelaki nde bongo baindo to koloba kosambela Yesu Masia eza bongo koluka pasi ekoba na libota ya baindo pe afilika mobimba et puis plus pire Congo ya Congolais Congo ya Congo oyo bateli kombo de Congo nyonso wana to pe Angola to pe Gabon wana responsabilité oyo ya ko déchristianiser baindo mais ce boza ko pesa mkongo na message eza bolamu na bino et tata betaka te soki nano apesa avertissement te molakisi moko te akopesa ke tombo sono mibeko etiami te ingeta ezaka lokola maseki mais ekomaka réalité baindo bazonyokwama parce que yo nano telemi te ya kofaire conscientiser baindo ya kolakisa bango oyo esengeli ya bango koyeba et bazovivre na insécurité spirituelle po bana soutien spirituel te ata mwinda moko te peleli baindo tozobotama na makabo tozokufa sans ko exploiter makabo wana pour connexion ezali te kama te okina bonzama bapaya et baza ko exploiter moyine ba domaine nyonso l'homme noir aza prêt ya kosalela ne mupaya
Nazana nous prêter à kosalela ye moko pe ndeko ne moyindo te. Azomona ke vomi mupaya ke ndeko ne moyindo. Nde influence wana uta na molimo. Tema milimo wana ya bapaya. Tozobela mukolo na mukolo. Dieu d'Israël, Dieu d'Abraham, d'Isaac, de Jacob. Tozobela bonzambe ya Islam, bouddhisme et bonzambe nyonso wana influence wana eko affaiblir moyindo. Et okozana makanisi ya bokisana. Pamba te même likanisi utaka quelque part. Poyo kanisa. Quelque part wana ndefoye parce que quelque part wana bloc wana utelaka. Utaka côté nini te nini. Donc il faut moyindo atanga po ayeba ko s'orienter lobi na ye. Ndebongo tokozwa référence mo na mukanda oyo ba kumbela baindo. Oh Yesu ye moko a se faire définir biso te ya to ressemble à Yesu te. Po ayaki bongo koya bakumbaki bongo kukumba mais ye moko Yesu na neutralité na ye et akoki te pe bonzambe katsaka frontière te e yaka pa baninga mususu te te e bonzambe ya la culture na bino e me manque pas bato mususu te soki bino boliaka ndakisa nyoka te te yoko kumba ngona baloposo mususu te boliaka pe nyoka te te e bonzambe za na ba interdiction nango e na ba principe nango ne bato pour la domination bakumbi religion et bapandi religion partout pour dominer un peuple et mingi le moto moindo ba dominer pour azala affaibli ba exploiter jour et nuit et tu reçois référence moko ils ont un livre à Matthieu où pour la première fois Mukonza Bayuda à se faire définir mission na ye bisoté et motuna ndeko tunaki pona nini tata ngunza et tokoki te kosambela Jésus pe bonzama bapaya biso baindo et topesa eano na ndeko toyebisie aza bongo livre ya Matthieu 15 24 metro banda bongo na 21 potozwa likanisi yango penza ya solo balobi nini Jésus étant parti de là se retira dans le territoire des Syr et de Sidon. Et voici une femme cananéenne qui venait de ces contrées, lui cria: aie pitié de moi, Seigneur, fils de David. Ma fille est cruellement tourmentée par des démons. Il ne lui répondit pas un mot. Et ses disciples s'approchèrent et lui dirent avec instance: renvoie-la car elle crie derrière nous. Lorsque Jésus a vu Malobi, il répondit: je n'ai été envoyé qu'aux brebis perdues de la maison d'Israël. Je n'ai été envoyé qu'aux brebis perdues de la maison d'Israël. Maloba ya mutute yemoko mobikisa bayuda yemoko. C'est que tu kana pembeni wana mais a refusé moi na mwasi wana lobiko. Et c'est pour la première fois suite continuité wana lobi et c'est la meilleure pour la tema condiment. Il fait dire nature et ce qui pas que na mwasi wana. Et ce qui tozomi le sous pas na kopia suboyano ya kotonda kati na biano ozuka ka matière wana na 10e verset wana na chapitre 5. Donc Matthieu 10 à 5. Alobi nini wana ye mo rapesque d'instruction na ba porte oyazwe comme 12 instruction ya mutute ya interprète ya ye moko Jésus na livre Matthieu 10 à 5 alobi nini tels sont les 12 que Jésus envoya après leur avoir donné les instructions suivantes. N'ayez pas n'allez pas vers les païens et n'entrez pas dans le ville de Samarie. Allez plutôt vers les brebis perdues de la maison d'Israël. À reprendre les sous l'instruction na Yohana et bokende ku na ville na ba païen te pe bokende na ba ville ya Samarité et pe bokende kaka na libota libunga
zomi na mibale ya koko na bango Israël. Kasi Israël wana yende Jacob, mwana ya Isaac. Mon Isaac wana ye wana nde oyo alakamaka po na bango na Abraham, koko na bango, patriarche na bango. Omoni? Et Israël wana Jacob na botaki bana 13 zomi na misato. Dina azalaki mwasi bakontaki ekutu te. Yango Jésus akoya akozwa kaka symbole ya 12 na 3 ans mission, azwi kaka 12 personnes baki fidèle na message na ye. Siko parmi 12 tribus, tribu nini yo moyindu zolandanga oza ko faire partir na tribu nini? To tribu nini ya bayindo oyo eza na conformité oyo eza bomoko na tribu ya bango kuna. Eza te. Donc eza kaka e bakangi yo na makanisi e nzoto na yo eza ko obéir kaka. Eza lokola elengi mwasa soleka oza na contrôle na ete. Dès que opesi ye maloba e ayambi yango na matoi e ozwi contrôle na ye okoko kopekisa nzela oyo te. Mais auparavant contexte ezalaki te e akoyokela yo te. Ndenge toyokeli loposo pembe epesi biso kondima elengi na matoi toyokaki yango e epesi biso sikoyo ke tokoma bawumbu na bango nyonso azoloba toza kobeyir ye. Donc moyindo aza lokola mwasi mundele l'omble lokola mobali oyo ake kolinga mwasi ya bato e akomi siko kopesa ye instruction au contraire ya mobali na ye e ye andimeli mobali wana ya likango nde akosala makambo oyo ekotalisa ete ingeta abongi nzela e moyindo azosala bongo ekobo ya molimo po andimi mobali mopaya. Nzoka mobali na ye faut azala fidèle na tradition na culture na ye oyo bakoko na ye basambelaki yambo bongo mundele aya nde bongo ekopesa pasi bakobenga mwasi na mwasi ya ndumba e po azala mwasi ya malonga faut basala réparation babongisa bafamille nde efandaka nde toza bongo koyebisa bando mokona mokolo e okoki te kosambela bonzambe ya bapaya. Christianisme non plus, Islam même pas, et bouddhisme okoki pe kaka te e il faut yo zongela na bonzambe na yo sika owapi bolamu na yo ezwami pe lobiko na yo ezali na sesusu moka tuna lobi me tata ngunza Jésus aza universel lobi il est la chemin, la vie et la vérité te. Jésus aza ko se dresser na peuple nini? Peuple d'Israël. Oui, il est la chemin, la vie et la vérité. Mais pour le peuple d'Israël, pour les 12, pour na biso te. Biso to na chemin na biso, na vérité na biso, pe na vie na biso. Nanu kolia, nanu si plaka à manger. Tolia nanu différemment. Parce que vie est basée na 3 choses. Faut opema, il faut olia pe omela. Yango sali vie. Moni et mon peuple Afrique, ezanu ya peto. Moni et mai Afrique pe lokola liziba mai na bomoi. Afrique na bibale ya mai ya peto. Ba source ni ya peto, lola banaye ya peto. Moni et à manger, tolia kabile na biso o bango balia kate. Ya rozala chemin vie la vérité pour na biso na angle nini loko nini. Te. Zala ko kosama ya mobali ya libanda e akokosa kaka mwasi ya libala. Moni nde akosaki moyindo oyo apesaki ye litoi. Nde tobaki bongo e ancien royaume Congo eza porte d'entrée e kotiaki christianisme. Pe tozobunda bongo eza porte ya sortie ya christianisme. Congo ya Congo wana. Ekobima ndenge yaka. Même mbandi ya kombe koti na liboko zokomba esukani fabima akopesa pasi ngeta pesi biso pasi toana pasi lelo parce que état Congo koza état laïque te a grande majorité Congo za christianisé ata botangi ba classe nyonso ya mpaya eboko kokate ko sepelisa peuple congolais boko kokate ko komisa Congo lolenge singeli Congo ezala actuellement boko kokate parce que milimo bozo belela ekopesa bien makanisi ya futilité. Quand est-ce qu'un pays boit na kayas, bozana
bozana ba mabanga bozana nyonso bozana ngo mais boke nous sommes ba maison fait préfabriquée et les kanisiwana bozwa ki ngote. Donc boza makanisi minga libanda ko enrichir mopaya ya kotia mbongo na mopaya na ba banque ya bapaya boko kokate ozwa likanisi ya kobongisa Kongo ndenge sengeli. Donc c'est bongo yo to bi makanisi utaka quelque part et quelque part wani sika eza ni sika moza localisable et c'est bongo to tanga pote ba quelque part wana po makanisi ya malamu la taka ba dirigeant na biso pe biso moko. Donc ezama pasi et na moyindo et puis makasi mingi na Congo misatu wana Angola, Congo Brazza pe Congo Kisasa. Et tant que tozo kokate koyeba ba source réelle ya pasi ya Congo pe ya Filika et tozo perdre temps. Et tant ezabiso compter lelo makambelongaka Israël et bongo na Rome na Italie et tozo boya biso bangunza likaba fumuki mbangu pe bongo elongwa na Congo ekenge na mwana mususu po fumuki mbanga zaka na bana ni kaka na Congo kaka te bamboka nyonso mondo azali efandi bayindo Afrique noire Afrique nyonso zali panga fumuki mbangu ana bana na e partout soki aponi Congo po Congo na rôle à jouer nzete ba matériel yango ba kitelaka et na bantu to pesi biano na ndeko oyo atunaki bongo mituna ina akobaki loba sikoyo Afilika pe Congo to sambela nani eza na mokere esengeli bongo biso bae oto yebi fumuki mbangu sengi boto sambela fumuki mbangu na branchir oto na syllabus oyo wapi fumuki mbangu asaki ba prophétie to le 3 octobre oyo fumuki mbangu deva colonisateur aipsaki bango batuni oza nani lobi naza mvuluzi ya bandombe naza mukonzi pe mobikisi ya bayindo. Donc fumuki mbangu utake pa ya tataki ya likolo na se pa ya nzambe apesi etinda moko apiaki Mahomet pona barabu tata mokeli wana apesi fumuki mbangu etinda apiaki Jésus pona peuple juif pe bongo la race blanche et de même apiaki Bouddha et apesi pe fumuki mbangu pona Afrique pe baindo wapi fumuki mbangu oyo yemoko et alobi na losambo pe na professeur apiaki na Mbanza Nsanda le 10 septembre alobaka nini tozui na tiré mra lobi car j'ai été envoyé pour libérer le peuple Congo et la race noire mondiale. Donc fumuki mbangu pe awa affaire de finir mission na ye abina tindama na tindami pona kangola nkangu ya Congo peuple ya Congo pe loposo moyindo ya mokili mobimba fumuki mbangu siko soko zui prophétie to maloba ya fumuki mbangu obalisi yango ozui na livre autre lobaka mingi ya le soleil apparaîtra église kimbangiste ona babengaka Simon Kimbangu vert blanc na page nango 11 10 à 11 et na kiri moko Jean-Marie Vanet kwa zoloba si vous écartez de fumuki mbangu sachez-le bien que l'Afrique ne s'en sortira pas. Mundele na Belgique aloba maloba wana et puis ba comment na makomi donc et balani donc tozaka la kozongisa bayindo na nzela lobiko na bango mais lokola mwasi abundi nzela apiaki lito libanda na mobali libanda ezokoma pasi mobali na ye po azwa ye aremene suna na nzela ni tosala etumba wana tozobunda etumba wana ebayindo boyeba ete na badomaine nyonso oza nango po mbumu nange monana po vibration bange monana esengeli bongo tozonga na bokambami ya bonzambe bakoko basambelaka
soki koko na yo atangisaki mundele yambo uta en Égypte bana bongo na Éthiopie okiti bongo na royaume ya Kush to ya Nkusu na mokonzi mpepe. Donc Égypte est bongo troisième étape ya komata baindo oyo tosambelaki différemment to kambamaki différemment et bakopie nyonso ya baindo e bakomisa ngo ya bango et elamba elati moto ya liboma elati mopaya kokisute kolata yango eyo mokele elamba kolukilamba mosu ya sika. Moindo akomi affaibli à cause ya spiritualité euti libanda. Nyonso euti libanda eye na filika na moindo ye mpona kobebisa ye mpona kosala esclave éternellement. Soki tokolinga mabele ya filika pe bongo bana na biso sengeli bongo etozongisa epe tozonga na bokambami ya tradition na culture na biso na bonzambe ya mfumu kimbangu oyo bongo yaza nzela bomoi pe solo na biso baindo. Libanda ya mfumu kimbangu eza bongo kufa, eza obscurité, tokomona nzela te et tokokende na kotatone et tokozala basclave éternellement. Lero ozosala résistance na sango oyo yebandi ezotika bana na pasi et soki tozangi mabele lelo tokokende wapi? Donc message ya mfumu kimbangu ezozala biso plus nationaliste plus traditionnel tokokangama mingi na tradition na culture na biso. Oui, c'est vrai, ils ont acquis une influence extérieure à cause de la pauvreté à kozanga et bon tokolongola ou c'est là kolongola mais tokozonga na bokambami ya bon fumu kimbangu nde bonzambe pona biso wapi oyo lisusu mutune tuna makina nde koloba ete ingeta ebino bangunza boza bon koloba nini na problème oyo ekoleli Congo ya minembo mabele ya Congo ezokende ebofandi kaka. Ingeta religion africaine asaki ba démarche ndeko na 2012 koloba ete constitution oyo eza na Congo pe Afrika en général za constitution eza copie collée ya beta colonial na bango. Alors esengeli tosala tabula rasa tozongisa tokela mibeko a conformité na réalité ya vie espace ya Afrique tena bamboka na biso. Mais là tozo ko copier ba mobeko likunzi na biso ya bapaya et nizo pesa biso pasi. Réalité mabele ezaka ba autochtone ezaka ba coutumier ba chef coutumier. Mais tal le chef coutumier place na constitution eza wapi? Mukonzi ya mboka nkumu to ba président actuel pour ba mboka na biso elengwaki kozaba royaume na volonté d'Occident na conférence de Berlin na 1885 et que bongo ba tiako ba république ingeta to kena bongo. C'est bongo connaissance to reconnaissance ezala na bakolo mabele wana. Il faut que espace ya réunion esalamaka ya président na bakutimier et mabele zo na bakutimier et to redresser makambo nepete na pete kasi soki lelo Congo aza baza kobundisa ye na bamboka bapaya azo kokate kopia solution aussi sa bitumba na Congo et Mfumu Kimbangu esi alobelela yango amonaki yango ezala simple. Donc peuple congolais nde alingi insécurité na mboka na ye. Pourquoi tolobi bongo? Tozwi kaka professeur Mfumu Kimbangu na mbanza sanda ya le 10 septembre. Mfumu Kimbangu alobaki nini? Na paragraphe moko Mfumu alobi: vous ne savez pas encore c'est qu'une guerre spirituelle. Quand le peuple Congo commencera à se libérer, tout pays qui osera attaquer
le Congo sera englouti sous les eaux. Donc, après ces conditions, pour bamboka oezo ekomeka kotake Congo, il faut un peuple congolais qui se libérer. Libération spirituelle. Donc, il faut un tolo na bonzamba bapaya et tozo na bonzamba bakoko babiso. Et wana mboka oyo ekomeka ko servir Occident pour la déstabilisation ya Congo et milimo ya Congo na bokami ya fumuki mbangu oza na bokasi nyonso et bakosala nyonso mai emela mboka wana. Tala niveau ya prophétie bilaka fumuki mbangu pour na Congo. Pour le Congo, pour Congo, faut jouer le rôle ya baindo basé éparpillé dans le monde. Haïtiens, Jamaïcains, soi-disant Américains, Afro-Américains, noirs, azonyo kwama. Pour na yo Congo, na no télémité, tisiko za kolala. Donc, et bamboka na mususu ekobanga ko servir une main blanche à détriment ya Congo. Akobanga. Pour azala ndakisa ko mona ndenge mboke ko zinda mana mai. Fumuki mbangu albani il kakate soki kokisanité. Donc, question ya mabele ya Congo, toi na risque. Mais chance ekuti bangunza fumuki mbangu mukolo na mukolo ekosenga mawa ya tata pona ignorance nanu ya peuple Congo. Et toujours multiplier d'efforts ya kolamusa bayine o conscientiser bayine na lolenge nyonso. To sala yango. Po tozo boya Congo. Soki o perdre le kabafumuki mbangu et Congo za eko kabwana na 3 parties. Donc il fait kabwana na 9 parties pe na Congo na Congo ko République démocratique du Congo et kabwana na 9 parties. Mais chance bangunza bazo senga mafumuki mbangu ngonga susi bakisama potoko bakola musa baindo. Et ceux qui a solo lingaka Congo okolinga sama fumuki mbangu. Ceux qui a solo oza ennemi ya Congo ingeta okoyamba sango ya Jésus na christianisme na biamba bapaya. Yambano yango wana Congo ekokenango ekokabana nango ingeta. Mais so lingaka pena Congo oyo pena ba diaspora na partout na libanda bola la teko sa ba video. So lingaka pena Congo e okoluka sama fumu kimbango. E okozonga na kiboyindo na yo. Ini solution yona nzonga na bofumu kimbango. Na région africaine. Na kiboyindo na yo. Ekopia fox ya milimo ya Congo. Spirituellement, même comme nous allons protéger spirituellement, tout vient spirituel d'avant être physique. Sauf rien. Et là, au moté au sala, et aux angles likanis, au kanisam. Et aux angles, inde physique à beaucoup qui s'ayango. Nde likanis, yamane molimo. Ingeta, ngombe rabiso pasi, puto si sanyoso. Kasina mukuse, yeba, tina na yo, yo moindo. Yozo ozo kan kota ona fasi.